Olé pour la salle. Amen. Bon, ceux qui ont les habillés, polis, alors, vous êtes à la même pico. Vous êtes à la même pico. On a des dimanche, de même, vous savez. Et si ceux qui sont sur la salle, ils ont la maman, ils ont vu sur la salle. Amen. Pour la les agents, pour ceux qui sont là qui nous découvrent, ils sont là qui nous battent, ils vont série. Je crois que tu as bâti dans la église de Zaïe, la paix. Sur les deux personnes, on arrive. Alors, pour nous, ça, c'est un moment où ils ont les candidates. D'ailleurs, vous savez que Naya Kabaki. C'est parce que vous avez sauvé son maman, vous avez sauvé Alobaki, maman, Kouta. Doler na moni, ceux qui sont là qui ont moi na mobile. Au moins, les moutons sont habitués. Bon, nous sommes là, Simon, nous sommes au Simon. Oh, bah, chez les gars qui sont là, habitués à nga. Les gars qui sont là. Mais, gloire à Dieu. Pasteur, nous sommes là, la terre à malade. D'ailleurs, on est dans le salon. Nous allons voir le dimanche. Amen, amen. Voilà, tout le monde est là, on a tête, on dit, tout le qui ça, mon bonanza. Akenda sel, azongi sel, maman. Oui? Akenda sel yaya. Siko lelo azongi sel mama. Amen. Musala wa zo sala, omera ozo eza musala lelo te. Eza musala ya sala. Donc là vous êtes un mouvement que musala o ya sala. Ne yango fruit na yango. Oui, vous savez, il y a des fois, il y a mais tu ignores que on a ça et l'autre côté. Mais après ton départ, on est ici comme un avec beaucoup de respect. Mon bon ensemble. À vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Na fana isema makasi ya kumwona bino na zana posa otika mikro pona ya bino na to sana msana na Zambia. Amen. Que Dieu nous bénisse to bodo isika upanga. Nazo pesa Nzambe merci pour na opportunité wa pesinga na poko lelo. Donde papa lobi na kendeki sœur yaya. Donc nazongi ngamo côté, nazongi na papa, nazongi na mwana. Non, vraiment Nzambe azwa lukumu na oya sali na oya zo sala. Amen. Na kumisi vraiment Nzambe na ndeka permettre na ya na bandeko la moni lelo. Na epi ke za bandeko so na moni te mais na zo tala bidon na zo mona bandeko so bazawa. Moi que Dieu vous bénisse. Na PSP merci mini na pasteur Abedi. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chair pour atteindre à niveau de Zambie. C'est vrai, na daïka tinabino na kei ça fait 20 ans na zone de sousou. Et après la batu bi ba kende ki baye ba su chair roté. Donc sur la deki liboso na bino na PSP merci beaucoup na pasteur Abedi. Et na PSP merci beaucoup na bon. Ça la télé à de l'eau vraiment exacté grâce naé pour azo sumanga pe makasi. Donc exacté la batro babala pe bati ko sera Nzambe. Ba bébé. Donc vraiment que Dieu soit loué. Na pesi merci na bawa. Oh nous ça tiki ndabu naé atiki makambo naé atiki. Ba hôtel service et Jésus Christ a venu pour visiter Marina. A komi na ndako Marina Marc Bazalaki, il faisait faire exception pour la Yesu Masia pour la koyo kama Nzambe. Afin d'être na makolo. Vous dites position pendant la makolo. Et la position où nous faisons le baquet, je suis prête pour recevoir.
naza na posa kozwa naza bien disposé motema na ngeza bien disposé pour quelque chose dans la propre on a dit vraiment que chacune de nous vraiment comme nous sommes là présents tout motema na biso vraiment tout ça yesu masiya ke naza na posa quelque chose na propre lelo na yepa mateka kawo na yepa na soit quelque chose ka tsika oro. Est-ce que si on vend au Kamanis, qu'on peut le pain en santé, on se souvient dans l'andafou, na kanita on se moto, qui fait un babapaya, na tiki bakoya babapaya, na kanita on se magasin, na eka pinesika oyo, na tana posa koyoka oyo bonsi pour la tia nangai. Alléluia. Bien-aimé dans la pamba, toi et quatre de Sikaoul. Personne qui est venu vers toi et rentrer tel que le venu. Ce soir, Seigneur, tu as disposé une parole pour chacun. Ce soir, rentrez, Seigneur, avec une bénédiction. Seigneur, nous sommes assis à tes pieds, et nous voulons recevoir ce que tu as prévu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pour le côté, ça ne doit pas tomber dans un beauté. Bongami. Yebisa ndoka da tomana na sina bongami. Ara Jésus. Ngape na sina bongami. Ponga pe pona zwa lelo. Amen, amen. Tel na biso oto la place de la femme dans le jardin d'Éden. Amen. Et sika ya mwasi kati na jardin d'Éden. Boyebi tango akala bande koloba ke place ya mwasi ezaka na cuisine. Tango akala bande koloba bongo. Omona mama ayambi batu ata lambi asisi yaye aservi biloko olia mais azomi na cuisine. Akoyi kofanda na bapaya te. Pourquoi? Parce que mokili olobaki place ya mwasi eza na cuisine. Mais lelo bien-aimé Nzambe alingi alobela biso alingi alakisa biso esika ya mwasi kati na jardin d'Éden. Amen. Biso soyebi ke mwasi na kati na jardin d'Éden azalaki pembeni ya mobali. Mais pembeni na mobali azalaki na esika nini? Amen. Azalaki na mobali mais na esika nini? Donc yango tokomona na poko ya lelo mpe tokomona na poko ya lobi. Amen. Na kosenge epai na yo vraiment oyo tokolia lelo tokobombango ndambo. Lobi toya lisusu. Lobi toya lisusu. Po tosilisa oyo tobandi. Pe dimanche toya lisusu po tolembola sani wana. Amen. Soki tomema basani tomemi yango. Amen. Et Dieu nous bénisse, nous acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, le cas de la moisi, bon, tel nous avons dit que la place de la femme, dans le cas qui peut définir, nous avons dit moisi à Zanan. Parce que nous avons dit là, moisi, amen. Moisi à Zanan. Le autre monde a passé par comme modèle et bébé. Attends, moi, la mort va pas te demander moi la mobile, et moi, la moisi. Tu vas comprendre ce que c'est. Mais moisi à Zanan, amen. Alors, la meilleure fois que tu as la dictionnaire où vous la série Bisso. Bataille si que moi si c'est un être humain où il y a la sexe féminine. Donc moi si aza où il y a botami à la sexe ya moi si. Amen. Voilà le moi si n'est monter la taille si biso. Monter la taille si biso. Moi si aza oyo aza la sexe féminine. Et moi si on a besoin de ba aza la sexe féminin aza moi si a botami pas donc botami. Donc bébé aza femme. Moi, dans 5 ans, dans 10 ans, à ta femme. Ma jeune fille, ma femme, ma maman, ma mamie, ma grand-mère, ma femme. Donc, moi, la même être fêté, la monnaie,
toko fêter fête des femmes, pour la maman m'a rassemblé une pièce, a tongi peu moins. Pourquoi? Parce qu'il y a fête des femmes. Donc même pas on a chopé à base pas de ma femme. Il y a un personne qui t'aime Oyo, même les petites filles sont les bienvenues. Parce que tout le monde est ma femme, tout le monde est à la réunion de maman. Amen, amen. Tout le monde est à la réunion de maman, tout le monde est à la réunion des femmes. Donc, à l'union, c'est à moi si, à mon école, à ma terre, on a fait ça, amen. Alors, tout le monde peut sous la Bible, la Bible définit où les amis moi si. Voilà, on forme la Bible de la Bichon, total à Genèse, chapitre 2. Je commence à compter la Bichon, Genèse, chapitre 2, le verset 21. Amen. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Le verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen, amen. Bible est sur dans le jardin d'Éden à Salakité. M'appelait Salaka pour mon travail au cultiver. Vous savez donc les Salakité. Mais tant on s'en a sali moto, a sali homme. Elle n'a pas moto, ça l'homme. Elle a sali l'homme, a mis dans le jardin d'Éden. Bible dit les acquis pour travailler, pour cultiver, pour garder. Amen. Pour cultiver, pour travailler. N'ayez pas de temps que la propre le Seigneur va dire, tant on s'en met à sali moto, à jeter moto à tirer à la musala. Presque à mon bali les acquis dans musala. Les acquis que nous avons sali moto, à suite de la terre au tien de jardin, les fois là on contempler. Que le on a dans la croix nord. L'homme dans la cible, qui a tali qu'à banjete. Après l'homme qui a un satellite, fleuve les hommes là, fleuve les hommes bien, bâti ma pierre précieuse, non. Nous avons sali moto. Avec tout ce qu'il a créé est bon, parce qu'il y a un bien. Tout ce qu'il a créé est bon. Mais l'homme qui a posé dans sali moto, a joué moto, a mis dans le jardin d'Éden, dit pour cultiver et à garder. Donc pour travailler. Donc la place de l'homme dans le jardin d'Éden, c'était dans le travail. Amen. C'était dans le travail. Alors, Bible est alors un jour, nous avons passé sur une bande, nous avons mis sur une moto, sur une bossa banyama. Amen, monter sur banyama pour ça la nuit, pour avoir nos pèses pour monsieur Macron. Deuxième travail encore. Donc pour le moment, combien nous avons obtenu Moutou à travailler? Non seulement Moutou, il fallait cultiver, puis à garder le jardin d'Éden, mais Moutou, il fallait aussi après ça faire ma combo la bagname. Alors, puis besoin de faire ce un jour, Moutou allait au travailler, comme d'habitude, d'abord aller au cultiver, à garder tout ça. Nous avons à Tali Moutou, alors oui qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La recette est aide semblable. C'était pendant que l'homme travaillait. Et ça a été que nous avons dit dans le cas de mon corps, nous avons dit, Azaraka, parce que tu as mis pour la libala, on a dit, jeune garçon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais puis, besoin de ce que nous avons dit dans le salle. Nous avons bataillé Moutou, pensez à l'hypothèse qui n'est pas en Zambie. Atali Moutalobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La recette est semblable. Alors l'homme a continué à travailler. Abandi ko pesa ba kombo et pas abanyama. Un jour yemo pas ko pesa ba kombo et pas abanyama. Yemo pas vandi atali biologique que quand l'homme a regardé, il n'a pas vu une aide semblable à lui. Yepé un jour er a travaillé atali abi akapena na musulite. N'apena na musulite. Amen amen. N'apena na musulite. Pour autant, ma makambo na lobi na nito tango
le verset 18, le verset 19 et 20. Toujours Genèse chapitre 2. Genèse, parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen, amen. Parce que le pesa va kombo lakini nzambe mtapesa ke musala wana. Ya vanda to pesa va kombo, o ba kubenga njinji, o ba kubenga mboloko, o ba kubenga taba. Mais azomona bango soka apesi kombo ya mobali apesi ya mwasi. Bazali toujours mibale. Mais Bible lobi amoni pona ye azalaki na musulu. Amen. Père soit qui likanisi. Ya kosala être mususu la pembeni ya mobali nzambe alobaki te ke na kosalela ye mwasi te totali yango ntango ye moko mobali azwi likanisi ke me ngapi fo basalela nga motu tombeni alobaki te ke basalela ngai mwasi nzambe alobi il aide semblable. Amen. Ye moko mpe mobali atali alobi ke nga mpe naza na mosuni te mobali alobaki te ke nga naza na mwasi te mais banyama banakoleka mwasi na mobali. Mais ntango ye atali balobi nga naza na mosuni te alors na poko alobi bien eme nalingi totika na mwa moke na temo eza une aide. Amen. Mosungi azali nani? Amen. Parce que tozomona mwasi mutala mosungi nzambe erabi akosalele aide asalaki nani? Mwasi. Mobali mpe ntango alobi ke nga naza na aide te nzambe asalelaki ye nani? Mwasi. Donc mwasi aza nani? Mosungi. Donc sikoyo nalingi toyeba mosungi azali nani? Amen. Mosungi azali nani? Alors soki totali toujours la dictionnaire tomona ke mosungi nde badéfinir yango c'est une personne oyo azali moto azali efficace to azali makasi aza na makoki nyonso ya kosoutenir ya koappuye mosala ya kocontribue mpo te mosala wana epesa résultat moko ya malamu. Amen. Amen, amen. Mpo mosala wana epesa résultat ya malamu nakoki kopesa exemple moko na toana ndeko kombo nini sera kosi aza awa donc ngai naza na entreprise na ngai par exemple nazosala entreprise nangai ezosala babible alors nabi na koengage ser Rosi aya kotravaille na engage ser Rosi alors nayebisi ser Rosi nalobi lelo vendredi toza na posa loka toza na ntongo toza na 9h heure tozoboma na 15h il faut sala 100 bible mpo tolia kasi aza na makoki aza mayeli. Amen. Aza na bakapasité nyonso aosalela mosala mwa kitoko mais ntango nazwi ye mpo asala 100 bible kobana 9h ti na 15h ye abandi kosala mais etokomi na 12h naye kotala namoni ke non napesi ebele pourquoi aza ye moko ti na 15h tosisa 100 bible te il faut nalukele nani aide donc nakolukele mosuni moko akoya mosuni wana oyo akoya wana mpo asunga ye basala mosala wana oyo natinde mpo na 15h tozwa 100 bible. Amen. Est-ce que tokoyoka deuxième personne s'il vous plaît? Mosuni onga nazwi lelo bateki aleki ser na biso na makasi te aleki epi na mayele mpe te aza na bakalite oyo mpe ser na biso Rosi aza nango donc ye mpe aza efficace aza na bacompétence aza na makoki nyonso esengeli mpe asala mosala mpe aser Rosi nabi ke ozosalela ngai 100 bible nalingi bacouverture ezala marron
et ça marron, la ligne et la dimension de la Bible et tout ça. Alors, est-ce qu'on a vu sur grâce? Est-ce qu'on a vu sur Nachaye? Alors, ça va consigner pas assez à aussi. Azam aussi. Aïe pour aider, mais il faut aïe au casser aussi. Parce que c'est aussi, tu as dit, bah, consigne pas une oreille. Il faut aïe au cahier. Il faut pas dans la unité par mon balai. Nous tous les tout muninga azate. C'est notre le bataille que ceux qui va jouer parce que il y a la personne qui sale il y a aussi ça. Donc c'est ça on le cas pas ya mobali na mwasi. Ce qui s'amba ça qui mwasi, ce n'est pas que mwasi ndaza makasté. Parfois tu vas discuter ça là bas. Tu vas se le bas. Puis ça va makasi bala tonto la muka qui te signe. Ça ni beauté. Ça makasi pour les amibalités. Amen. Nous avons ajouté biso ka pour monenke, il y a personne qui ne pas mobile. Mais pas tout le monde pas mobile, il faut que nous soyons à seconde, à deuxième main. Mais moi si vous avez aide à Yesu face à nous, il faut aller au mobile parce que mobile tu pas conseiller pas nous amis. Amen. Il faut aller au mobile tu pas conseiller pas nous amis. Nous avons dit que les gens ça va combo pas banyama. Nous avons dit que les gens doivent garder jardin de bain. Nous avons dit que les gens ça va utiliser ba ave jardin de bain. Donc quand vous souillez à connu kawala. Et ça peut pas problème autre chose comme ming na ba église maman. Pour rien na équipe. Beaucoup tu es responsable de Azali. Il faut un compte la vision ou responsable de ma personne qui est. Parce qu'il y a des responsables à une vision à l'écolo. Oui. Tant que y a un symbole qui est là, il faut que ça à l'équipe. Il faut que y ait un Azali pour ça. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a un qui est. Tant que y a un monde qui est comme ça, bien le but est que ngani na ndeke mulite e ka ngana ye musale komi bote na yo. Amen. Si nous pouvons aller pour ça, ça va dire bâtir ka yo moko, résultat peut nous abomoter. Parce que au kuti mutali bonso, yo bakisi le boko za mosundi, ya mo résultat de pesa mini malamu. Amen. Est-ce que tu veux que les choses moko? Donc tout ce qui travaille dans Mouninga et là bali boso ninga osala nanu na esprit ya unité na Mouninga. Ninga pe oyo kaye to travailler ndenge nini balobaki nini. Koyeka na koya yote parce que c'est vrai to ya bapena ba penser na biso et resumata misana nzambe. Mais tant que ça la pensée la yo ça la unité à kopesa moto okuti. Parce que yo taza ki vision aye biso ki penser wana arosel la non pas. Amen. Alors, deuxième définition, il y a aide, azali, muto azala ko seku. Amen. Muto azala ko secourir. Ah, on a beaucoup d'exemples, il faut comprendre bien, l'exemple il y a des pompiers. Bon, on dit un mot de la table, mot de zoté. Ba belle secours. Les hommes ont des pompiers de Bayak. Amen. Ba pompier de Bayak. Alors, on va pompier Bayaka na bango. Vita liboso, to litomba liboso ezalake. Na éviter ça d'utiliser bien. Litomba liboso ezalake. Ba pompier baye ezapo ba koma moto. Amen. Ba sécuriser Bayaka ezapo ba koma moto. Alors, biso ba femme. Ezala ba jeune sœur, ezala ba maman, ezala ba mamie. Pour ça, le col là, va pompier. Parce que nous sommes des êtres. Pour ça, il faut se être il y a des cigares au Mathieu. Parce que être dans le jardin de Dieu, il faut comprendre du jardin. Il faut que ça la foyer là, il faut que ça la église. Il faut que ça la moussale et Sigozani. Amen. Et Sigozani, on s'en va placer. Alors, tout ça, ma femme, tout ça, ma oyo, tout ça, le quoi va secourir. Otopomaka moto. Oza le sika mo bomoli coupe mo moto za kopela yo nyepo ko mamoto. Oza le église moni pasteur mo bazo yo kala te yo nyepo ko mamoto.
oza na église omoni baservite bavandi na kimia yo yokopelisa moto te toza lokwa toyoka nde kokoma moto yo kopelisaka moto te ifo toyokange basoki na biso na mpe epelisaka moto amen esenge totika makambo ewe yo kuti likambo ekoteka epelisaka moto amen amen esengeli toyeba te toza tobomaka moto namoni bandeko mibale bazoyokana te ngai na ye mpona boma moto na maloba nzambe oyo nayebi wana nakozwa maloba nzambe na kopesa bandeko mpo moto esala nini ekufa nakila libota boyo namoni moto eza kopela nakozala teke nayoki natali na bimi nake kuna kopelisa moto te oyoki ndeko moko bazotonga moninga yo to oyebisi eke oyebi teke mama tel mama x alobi wana kopelisa moto toza bato oyo tobomaka moto toza lokwa bapompi ekokomi esika moto ezopela eloko bato atango bayaka moto ezopela eloko liboso meme na libanga deja bakobomisa batio na bango batio oyo ekobimisa mai teke biso tozali bafana ntango nazoya esika mpo nayoki deja ke na kongo tekeke moto ezopela ngai mbala mpo nakomi kokobisa maloba nzambe oyo ekobomba makambo wana amen amen maloba nzambe oyo tozoyoka bieneme oyo toyokaka ezaka mpo tobomba te mpo na biso eza mpo tosalela meme na kampe ya moto ozoyo omoni moto bite ngai na apompier amen okoyesa ndeko ada tomonaki na apompier naza mpona kokoma moto mpona kokoma moto bieneme okoti na ndako omoni mwande moto ezopela te na okoma moto bandeko tobembela obi bandeko tobombela nzambe alobi ngo nzambe soki eyindeli biso akosa problème oyo eyindeli okomi au nom de Jésus nzambe yo lobaki boye mais maloba na fo tobimisa yango mpe ntango tomoni mpe moto ezali tobimisi maloba na mpona kokoma moto amen amen bapompier na baya bato baza na kati ya moto alongoli ye wana mpe asure moto wana ke mpe tozomema soki na hôpital ubi azingaki alingi so bapompier tozomona ndeko moko boye ana kati na badifikulte moko boye alembi na maloba nzambe alembi na nzela nzambe yonga maloba nzambe okokende mpona kosekule moto wana amen mpona kosekule moto wana ezaka ateke tobeta masoda aponga ayaka lisusu te mais qu'est-ce que tu as fait mpona kosekule moto wana telema aloba azosala ndenge nini nayebaki teke kati na nga mpe to batie bacompétence atie bakalite amen amen atie grâce mpe kati na ngai lolenge moko na yo mpe ndenge ozali ntango so ofandika na ban ozolinga ozotala bobi ate ngai te ezaka mpona ser mami depole te oza na bakalite kati na yo bacompétence tala ebele kati na yo mama telemaka twaka décision kaka nyosaka nzambe ke ngai nazwi décision na telema sikoyo oyeba nde bakalite nde balobi omona kaka nde prochaine être oya susu akote okuta yo oyovandaki otelemia amen amen pourquoi parce que que je suis une œuvre naza na bakalite naa na penskabinanga o chacune de nous nde toza awa toza na makambo oyo nzambe atie kati na biso ozala mwana ozala mokolo nzambe atie makambo ebele kati biso boyebi na kata ya 2:6 totanga te 2:6 bazoyebisa biso jeune fille moko oyo azalaki servante na kati ya ndako ya mokonzi moko azalaki autaki na Israel alors ye ayebaki nzambe ya solo ayebaki nzambe ya Israel abikisaka Israel aza nzambe na nguya nzambe ya Israel ayokelaka bato mawa amen ayebaki maloba na nzambe alors esika azalaki kosala un jour azomona mokonzi na ye azalaki na malade mokonzi na ye azobudana azalaki na mokonzi aza na mbongo ebele malade oyo motu moko talaki kobikisa ye lokola ye eyebaki ke nzambe na ye akoki kobikisa jeune fille wana atalaki age na ye te amen atalaki age na ye te atalaki profession na ye te alobaki nga nazalaka servante
na koliko le bolo côté atala ki amote atala ta bi moi je suis une aide ah on a et si quand tu vas tenga na musala na ngai je suis une aide dans le cas de la compétence la qualité dans la recette d'amour à salini à selon la maîtresse na après la résumer les histoire na biso nous continuons à joie qui guérison à Bika. Mais pourquoi? Parce que moi, si à comprendre que moi je suis une aide. Bien aimé, comprendre que tu as une aide pour sounger minimum belé, pour sounger ma côte belé, pour sounger ma ligne la biche belé. La situation belé vous avez une solution. Il faut me répéter pour pas pour la même. Il faut me pas pour la même. Mais la vision est qui m'a les visions laquelle les visions pour les visions dans la communauté. Les visions d'accord comprendre pourquoi tu es malgré. Pour les visions en bas de la kingai. But n'engage si on fait les gars dit toi la bien aimé, à toi on peut le nom milité. Toi c'est la vie toi là au pambo. Tu ne fika ozana kacha ko banga pona osela nzambe. Tu vas te montrer mon santé toucher mon thème na yé. Mon thème na ko pousse à l'émotion. Prier ensemble. Tu vas passer osela ensemble. Nous avons la tâche pour le monde des autres kangaroos. Est-ce qu'on peut pousser la dimension? Pour venir ensemble. Que lobby. Que passer pour tout à la carte de Sika. On est au Sika des années. Après la lingala, après la français. Bala mingi tozwaka découragement le pionga na kokoka kotelema te nana kokoka te biso baoyo touti wapi totokoma lelo nde tozali amen bamama alors il faut ça l'effort mingi ya kolobeza te lobi tozocontinue séminaire na biso bakabolaki bafiche kende oyo invité bamama mosusu baya pe kozwa part na bango soki bamama na baye kozwa part na bango ekozala esengo na yo moto oyo okabolaki afishe wana po mosala na nzambe ekufaka pamba te ekendeki pamba te nzambe atikalaka na liongo ya motu te soki obendi lobi motu moko ntango motu wana akoyo azwi part na ye apambwami ekozala esengo mpe mpo na yo mpo nzambe akotika yo te amen bamama tozokoba lobi toya ata tosengi pe bolimbisi na bandeko ya poske tobandaki priere lelo mpona eloko ezalaki te bolimbisanga mpona lobi yango bolimbisa lobi toya 16h30 atuka tozala awa tobanda priere na biso amen tokomi na moma ya offrande moi je crois Musala oya sala furi nango omoni na bato mosusu oyo nanga oteya bazati lelo. C'est la même chose na yo, tout simplement oza kokroise maboko calcule nano na rana biso bamemeli bani nzambe azwinga memeli bani naya na eglise na melananga bango protocole do na chiki libaya boyibabo na meme. Donc Zamba est déjà qui n'a pas un jour. C'est à toi de prendre courage seulement au télé. Na ba courage na biso na zangi na ngoya bangi na masanga au télé bi ba asana courage bochi na protocole botika yebisa donc ozoye na modèle wana à la fin des comptes lelo to comment va passer exact na télé au moment moto o pesa ka moto te wa mama ya ndenge nini mwasi ya ndenge nini olingi kopesa moto boma moto makia bate biso boma ni moto pesa ça c'est une taille zamba pambo ya mungu abakisa lisusu epele po tozwa yango tango nazotala bakaye nazali kopesa bino ba enseignement osengi pas nana besoin Yana pe abenga pasteur nana besoin bakaiwa mon importance à quoi et d'ailleurs les nzamba sali classe nazalo bana bi moni yo o mérite ko za ko bana musali nzamba
aza wana za te kalito za ko unete kwa msa na fini compte abali pasteur ubo atele bien na moni yo pe bakisi un principe sur ça nzambe na biso alona apambula yo bakoko nanga na yebi eki bango pe bakoleka na meme nzela wana fete le so de pananza tokangi biso na biso bandeko bayembala liboso lelo yambi bino na kombo na biso mais namoni mopaya wa te Seigneur topesi merci nini tokoki koloba na nzambe kolobaka toujours po ete tozala édifié tozala fortifié toprendre courage afin que toyeba objectif moko otika biso na sina moi po tosala volonté na yo nzambe na nsima ya kosala volonté na yo père lipamboli ezalaka certaine nkolo malobo nzambe etonga pepe na yo malobo nzambe ereconforte moto alembaki malobo nzambe etelemisa motu nyonso malobo nzambe na bongo motu nyonso arrive na comprendre le Seigneur pourquoi aza na se ya moi et pourquoi azali aide. Merci nkolo po ete okolobela biso nkolo bomba mungu na yo nkolo na libota na ye séjour na bango na mboko nzambe mutu moko te pe ni esprit ni mutu akotia maboko likolo na kinga bango te tata bisika nyonso bakolala lipembe ya moto ezinga bango mai bakomela makila bilei bakolia makila dra bakofinika makila nyonso ya bango na trempe yango na makila jusqu'à ce que bakozonga epai bazalaka nzambe na kombo na Yesu na moto amen. Sikoyo ni José wanite omoni tala idete